Séparation, elle sera toujours douloureuse. Séparation, elle sera toujours na passe. Mais si on a vu seul au moko vous êtes d'accord nanga et c'est quoi quoi bambono yo et coquille jamais douleur et séparation coquille déjà que l'on les sengwana. Vous êtes d'accord nanga? S'il vous plaît maman, yokanga nanu. Maman yokanga nanu. La douleur, la séparation a toujours été douloureuse. Mais la joie de connaître surtout bibi la circonstance surtout faut tout misaka nzambe. Et ça la passe et ça la seng. Ceux qui va chrétien bazali awa. Ceux qui va chrétien bazali awa. La resenga bino boza la siko calme te rendre l'action de grâce dans ça. Matondo mingi kolo, matondo mingi. Matondo mingi kolo, Yesu matondo mingi. Matondo mingi. Aksanti sana Bwana, aksanti sana. Aksanti sana Bwana, Yesu bwe mananga elongo. Oh, aksanti sana Bwana, aksanti sana. Zambe na moment oyo toeko tika nzoto wa mwana awa. Toyebi que nous sommes tirés de la terre et nous y retournons. Toyesi ko nzambe na ngonga oyo kotika nzoto wa mwana awa. Mais toza rassuré que mwana oyo âme na ye molimo moko ko kozwa yango te. Toza rassuré que âme ya mwana oyo evani na félicité na yo. Soki ezalaki na mutu moko asouetaki mort ya mwana oyo lobaka mutu wana akokufaka te. Mais soki aza mutu akokufa, le juste juge nde akosoccuper na ye. Nous voulons maintenant ensemble prier pour totika âme. Bolakisi bolingo na mwana oyo. Bolembaki ye pe bolembaki ye te. Et ça la passe bon la mingi tozo comprendre parce que douleur wana nde ça la passe bolembaki ye te. Mais d'une façon brusque mwana ya tiki biso. Yango na moment oyo nalingi Zambe na lola zwa âme ya mwana oyo que son âme repose. Nazako telemela milimo oyo yaka. Sima ya elilingi na mutu pona konotisa mutu ndoto non. Il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Oya kufi akene na kimia biso pe lobi tokolanda ye. Biso pe totika na kimia. Zambe alola yo moko zwa mwana oyo. Aza elenge, asali loko moko ya mabete. Je crois que mwana oyo il faut avoir na lola. Biso pe tokolanda ye na mikolo eza boya. Na telemeli milimo nyonso. Eza la discussion, eza la querelle. Soki tolingi penza mwana oyo. Na kosenga na bino la Bible dit c'est que vrai je crois beaucoup de choses. C'est juste ce que je peux dire. On a beaucoup passé le temps avec toi, tu vois. Je sais pas, je manque même des mots à dire. Que ton âme repose. Zambe yi moko ye. On a un problème na mututé, on a un mututé. Cet enfant, j'ai vraiment beaucoup souffert avec. Mais Dieu est témoin de tout. Ce que je peux dire, à qui n'a pas carrément, à qui peut n'a pas mututé, et papa n'est pas un likabna mututé. Ce que je peux dire, c'est ça. Le reste, c'est Zambe yi moko ye, pas ça changer. Soki mambo moko famille côté ya papa ya maman azali akoko loba likambo akoko pe koloba likambo avant que baba na kosala service mutu moko te akoki kokanga pema ya mutu. Il n'y a pas quelqu'un qui peut stopper donc la respiration d'une personne. Zambo ya tindi na mukili yende afiye to lingi ndengi azokene na kimia wana izonga pe na biso. La Bible me dit, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 17 et le donc une fois là où il y a l'excès et la méchanceté, il y a toujours des querelles. Zamba lola après sur le thème ya kimia, oyeba ke mutu nyonso ozala ndo, ozala patron, ozala ndengini, suka na yo ezalika kalita. Mutu akoloba te. Service, service.